mbote lisusu bandeko balandi ya tokomo wapi tokiti awa lokola momesano epai ya Dr Kabe toye asema lisusu mais avant de compte na ben émission na biso ya visite na biso na bureau Dr Kabe tika été to pesa vraiment quelques communicants mukie bien nyonso boyoka ke ndeko na biso Moïse Katumbi le 20 à Kinshasa le 10 à Nord Kivu ndeko Moïse ndeko na biso Jean-Pierre Bemba Gombo le 23 à Kinshasa awa mais tika été comme momesano club to komi wapi ya ndeko na biso Nord Kivu o ba ko sala musala butuna moi ba réunion ndeni ba ko bongisa ko solola ya na bana mboka kuna Nord Kivu ba bongisa makanisi ndeko Eliezer tozana Kinshasa tozabona Nord Kivu ya za député national ya Congo Mobimba baza ko bongisa bongo baza organisation ya opération ya lancement ya récolte ya bureau tope ya siège ya to komi wapi ya Nord Kivu da bandeko nyos baza ko na Nord Kivu bo bake club to komi wapi ya Nord Kivu ba ko bongisa melulu ndenge bako kuta na bien nyonso ba club to komi wapi kuna bandeko baza idéologie ndeko Eliezer bako fanda bolu kanene bako za siège ya club to komi wapi kuna na Nord Kivu za pne songo mingi wana boko mona ba photo mikemi to tindira bino kuna mais to zongi siko awa waki bongo totala musala au Dr Kabe asalaka mais le to précisément film chicote prostate bato ya bikisi na ba âge na bango na papa ba zo film chicote na ba âge na bango na mama na biso mususu azala cancer de testin asili ko bika awa biso mo to moni totala nini yo la juste bon na ba kobinyosu mbote temple votre DJ Koko to ye a kotala na bureau na yo to komi awa to moni vraiment ki ya solo za na bureau na yo bandeko nyonso bale bakina Dr Kabe za na bureau te awa to ye awa to zana no wapi meko ko expliquer ba. Merci vraiment DJ Koko. Merci Ndeko Eliezer. Merci Nayebi Ozango Seka. Bientôt vraiment bienvenue parce que mboka nangaye mboka za ya kufongola mapo bayamba yo. Eloko ami bale ezamoko papa. Eloko nayebi saka bandeko nanga ezanini. Tala ndeko na biso oyo papa oyo tala pe âge ya papa oyo azab je ne sais pas que c'est plus de 60 ou bien 70 ans. Papa oyo ayaka kindenge kaka ndenge ba patient bayaka kana bango. Merci bandeko ya poto. Merci monde. Merci bandeko. Bo pesi confiance makasi. Mutu atayeri munenga tende ko nangai. Bozo bikisa bandeko nangai bele na kini. Papa oyo ayaki problème ezalaki prévu que moi ça qui maye na ndako bolembi sanga yindeko woto zo bene mikolo système pondaise ou bien fimbu chokota embouteillage nazo yebisa bino soki to pesi yo okoti na maison na temple du roi Salomon zu fimbu chokota keba na embouteillage na nzelandeko c'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolo en tant que maison. Et là ko zani ni ndeko nanga DJ Kwiko otuna kamituna eloko eza moko papa oyo oyebi ke makasi anda ko ezalaki te alobi ke non quel que soit âge mais maman alingaki mangana ndako na sala ndeni mais ayoko kote na temple du roi Salomon to sali tout possible pour na ko réanimer papa te réanimer alobi ke non lelo na kosa tout possible na dénoncer message pour na encourager bande konanga baza dessus pour na ba charlatan okoti misalo maîtriser ngote mais yango na yebisa kebeno bozonga mboka. C'est pour cela papa alobi ke na dénoncer message ya sensibilisation pour na bande konanga na poto surtout na poto na yaki et pas y a pas docteur parce que na zaki message na ndeko mo yaki pawa. Le papa docteur Kabe a traité maladie nyonso eza la prostate eza la sexuelle nani faiblesse sexuelle toutes sortes de hémorroïdes ba sorte nyonso maladie wana a traité kitoko alors na tiaki nanu tembe mais après tout na komi na trouver solution vraiment bande kunanga mususu wana bazana ba sorte maladie wana ba ya trouver docteur Kabe. Plus précisément na Kabambare na croisement Bokassa Kabambare. OK, yo bena nini wila na maladie sexuelle non faiblesse sexuelle ba notre musaka mingi même pour le moment ça va vraiment solution et mon ami. Oyebi ko meka film chicote.
yango wana kaka moya kobakisa soki eza te problème sexuelle bandeko nyonso bazosouffrir na bamaladi wana baya kotrouve docteur Kabe. Ok, ntango meki yango osati yango ndeni? Bon, ça va. Omena opana mbula boni? Bon, presque une année. Une année. Ok, ntango sikoyo oyeba docteur Kabe, osika combien de jours sentir force directement? Bon, j'ai presque 3-4 jours, na bandi sentir déjà changement total. Boyoki papa wana ndenga se retrouver pour na fimbu shokota tozobenga embouteillage. Keba na embouteillage ndeko soko vizwe fimbu shokota. Ba mama ebele. Ok, est-ce que tu connais maman oyo ya cancer wana? Azana âge ni maman to oba komona na siko na image. Te oyo za mwana mwasi ya 30 ans. Azana 30 ans. Est-ce que cancer qui peut rappeler âge te ndeko nanga cancer d'intestin. Est-ce que maladie eponaka teke oyo za mwana ou bien oyo aza mukolo? Mwana mwasi oyo tala na âge mwana mwasi wana. Cancer d'intestin. Oya michopo. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolo en tant que maison. Et là, que zani ni bandeko. Bandeko ya poto na yebi sibino boye. Boko zara desite. Mais boye ba nini ya kobenga maison. Soko moni di deux kuk ngaina bango le tozala ko la ceinture na pantalon. Eza pour la vérité. Tokomi wape akotikala ko ndumata ke ko donner son message. Boye bi ke ndeko nanga benga jour moko kete. Wana moko yaki pona ko ganga. Mais kokangela nani ndeko keba na bilobelo pesa ki bande ko nangai pona koloba maison mabe keba na lobela ka mutu mabe tende ko nangai. Problème ezali ndeko, il faut témoignage ezala médecine naturelle ou bien médecine abakoko na bino, il faut témoignage ezala. Ce qui témoignage ezala lukuta en tant que généraliste professionnel de médecine naturelle. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolo en tant que maison. Nazolo babongo en tant que généraliste professionnel de médecine naturelle, Lukuta nde omoni ezosala ke Moussa Bebe. Moi na maso âge de 30 ans. Cancer d'intestin papa. Ayaki pendant 3 mois ali akate. Tala ndenge mwana mwasa komi kitoko. Na yebisaka bino boye. Kindoki biso tobanga kindoki te. Loko eza sentir ya suka. Tobanga ka kindoki te ponga na sambela kanzamba na ngako tsanga na ndoki. Asala nga bikamu nga pela sala bikamu. Eza ko la keseke na sambelaka. Nini siko la keseka ki maladie sili docteur Kabe. Ya zana cancer, eza maladie akati ya nzoto. Est-ce que ça va pareil au tester que na maladie sili ya solo tondengini to ka boye ka olimo maladie sili. Ni la seki maladie sili na kati. Merci ndoko bika ko tanta zaka moto. Eloko zani na liboso. Première échographie nanga eza patiente yemoko. Première radio nanga eza patiente yemoko. Première radio nanga eza patient yemoko. Eza la base eza la mibali. Tango bango bayaka kandeko nangai. Tala image ya mwana mwaswana. Oyoki mama na ye, oyoki maloba ya mama na ye. Pour lelo ça fait 5 mois à 6 mois. Ezala qui prévu que ou bien 1 mois après, mwana mwaswana zalati. Mais lelo ça va salir grâce pour la cancer d'intestin. Mais natuna kabang kendo sali échographie ezate na ce que malade ici na biso que te yaka yepa nanga nazana batanga te kende n'importe quel hôpital kende au sali sana examen ba ko confirmer que te ezate ozomona et là qu'on a zo s'appelle subande konanga ya Londres. Merci bande konanga ya Londres to ba ke nako ba te ke kaka Londres te monde parce que temple balanda ka monde ezaka pona kini tende konanga. Premièrement, avant Yakoya et Seka Temple les allés, Sambela. Temple, tant au temple la raboui. Ou envisage à car ma canisna ou ba idée na ou. Et si la car a on a Kishasa place ou bien au Kalesara Mikole Koya, ba bureau pesa la Matadi, ba Kasai, ba Kisangani, ba Goma. Ma canisna zaranimi. Autour ba Kishba ya ana Kishasa. Est-ce ma canisna ya rotambu sa ba bureau et ça partout ça la raté. Ah, ndekonanga. Merci DJ Quick. Est-ce que vous dit que nani na minute 1 temple zana Matadi tozana Matadi na nani na commune ya commune de Kikanda hein exact nani Kikanda ça va na Kikanda côté ya RTNC les place wana des places tozali et puis tozapeli susu na Canada na Ottawa. Merci bande konanga ya Canada et pas ndeko na Stéphane. Merci ndeko Stéphane na Canada.
toza na Ottawa soki oye numéro na biso eza affiché benga bandeko na biso ya Canada nayebi ke bokozwa solution mpona eloko tozobenga fimbu chikote système embouteillage. Et puis bandeko ya Irlande oyo azo représenter mwana bikamu na Irlande, merci du Congo, merci bandeko ya Irlande. Bientôt 2020 nayebi ke temple boyamba ye makasi tokozala epai ya du Congo 2020. Et puis ozana posa ya fimbu chikote kende na Irlande epai mwana mwasi du Congo maison atindeli yombote ezateke maison ya mabe yope la kananda kote. Et puis ndeko nanga opelisusu na Suède Dominique Zamba peso pelisusu lukumu bozala makasi na Suède parce que maison en tant qu'intérêt général vous se retrouver partout. Et puis maman Véronique Tite tout cela qui na kin ozo représenter moi na bikamu na Paris. Merci bandeko ya Paris bo benga numéro ya Paris vraiment nayebi ke maman Véronique Tite akoyamba bino et puis na molongo ni naye. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salongulu. Merci Mukongo ya Njoko na Genève. Bandeko ya Genève boyebi ke eza sensibilisation médecine bakoko na bino mboka mboka. Omonaki mama moko ya pesa témoignage ya mundele oyo ba botolaki permis na ye pona kotambo na mutu pona maladie ya ndeke santa f oyo ya mundele wana tala mama azongi normal. Papa eloko eza nini bandeko na ngai problème na biso liboso eza vérité soko za na vérité te ndeko na nga tika musala wana parce que vérité eza la katite yanga ba yebisaka utamu yelo bakaboyi na mboka o Congo tomonaka ba tradi praticien ebele ya midele na midele ya mwendo ya pembe ya maro na mboka oyo ba yapeka ningo ya kaboyi me basila ndoto beta masolo na bango te temple obanga pete yepeka un jour to beta le solo le bitwa le lukosi na machine to bolukayo o akote kiboyi o azabo akomona te. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salongulu en tant que maison. Na ko répondre au de Kunanga DJ Quick. Merci Ndeko Elezer en tant que député national. Zamba peso makasi na États-Unis. Na le boto mobimba. Boza la makasi ndeko. Est-ce que oyebi jour moko de Kunanga 2018? Je ne sais pas que c'est 2017 ou bien 2018. 2018 hein. Oyebi mutuna moko ndeko Elezer tuna kanga peso yango peso tuna kanga peso ndeko nangai. Nazo yobisa yo boye na répondaki na mi grand maître na yo que omunde ngo kutana na maison eza ceinture ya suka na yebisa ka batu boye mutoko kufu mukeleza ya nzambe eza teke yaka na sebu se bibembe koza na message ya lukuta yaka na sebu se bibembe message ya lukuta po mutu soka kufu pona ngana munike nzamba zali ndeko nanga eloko kosala ndini problème ezaki lukuta ndeko kunda yo ndenge oza wana ndeko nanga oza journaliste mais oza sérieux te ndeko nanga na sens nini o maîtriser musala na bino te musala bino journalisme te mais il faut fondament mais lokola ke bo maîtriser ngo nde boza lelo tala magazine tokomi wapi est-ce que bino moko boza na magazine bino moko mais tala mususu wana faut ezala na 7 et comme na 7 point na nini ndeko merci sinongongo bidonko biaka finga merci. Et donc les aboués de Konanga Mukuta nde kokunda est-ce que maladie est silaka c'est la carte est-ce que diabète est possible est-ce que prostate est possible cancer est kotikala possible la journée loba ke mokili oyo nzamba tumba batu lokola ke batu bazana mokili oyo ngai pe maison na kozonga simate za kolakisa ke ba ki sezakak pona ko défendre bande konanga na santé lokola ke za la vérité yango nde to ko continuer kaka ngana préféré teke nazala na traité ba tout santé ngana zo préféré ata mutu moko ndeko hein soki na bikisi mutu wana na vérité na yebike na gagner ba tebele soki bien côté au moins dernièrement nous avons na Brazzaville merci bandeko ya Brazzaville merci bandeko bazo représenter moi na bikamo na Brazzaville Gabi zamba pesa minongolo en tant que dans la maison tout ça qu'affrontement maison c'est jamais eu à temple du roi c'est le temple du roi Salomon Zamba Salongulu temple ezalaki na Brazzaville ngai na bimi na Brazza na yeko seje na mboka na ngai na yebisa ki bande ko nanga moko ba yebisa est-ce que depuis vendre Brazza mais yaka katisa na ngambo ya gisasu to kutana makasa na Brazza na kenda ki pona ko sala affrontement na bande ko wana mais
tokotisa bana mai lokola bakota mai na non allez nakatisa nano yango ndo moni moto za makasi. Saint Thomas, vous êtes invité chez Temple du Roi Salomon. Et là qu'on a eu ça kabando qu'on a ngapona nini bongo tala mwana mobolo Thomas zanani mutu ko yebise que Jésus a sekwe pour na yeba que Jésus a sekwe il faut na kende ko chamisa pina kata cicatrice ya Jésus mais kende o chamisa piti temple no bakama kasi mais naza sura ndeko nangai tout type de cancer, tout type de tuberculose osseuse, yamikuwa bande koboza wapi, tuberculose ganglionnaire, tuberculose pulmonaire, boza isikanini, na lobi makasi bosu kisanga. Ok, tika de sikaba na un témoignage à suka o ya prostate, ya papa au père ana bureau na yo pour na malade à prostate, Manix Kengolo. Docteur Kabe, malade ni mais pas docteur Kabe. Malade on a yaki na ngo ezali prostate. Prostate so na mbula boni. Asali na ngo depuis 2017. Tisiko zokende iko zona. Bonga na utina mbandaka na mbandaka. Utina mbandaka. Mbandaka na ina ngo aw. Nana lakisa kiyo aw yo depuis mbandaka ya uzuma suwa. Nana lakisa ki docteur Kabaza auto mada prostate. Aya wa bande kunanga ba bensinga na Kinshasa. Tango tomoni na TV na leki nanga Richard. Ayebi tout le monde à TV alors à Bengsi na numéro na ya pare na alors ba soli alors lek nanga menunga awe pana ye tamuna yaki chaki sonite tamuna yawa jongeni ngai batingai son na yawa na yebisi après quelques jours na ngoni son ko pesa ngaba kisi sikoyo na yoki mwa makasi. Ok, bah tout basé ba prostate le colonel basé ba Kinshasa, basé ba Mbandaka, basé ba mboka musoba pa ba on a message nous on ça ba. Na kulisa bango ke akaki na Kinshasa ba besa kingai na kutana kina docteur Kabe bana ye alors asali singai na prostate. Alors na yo kimwa makasi siko. So ebisi bande kwani oba kolanda osiko basé ba prostate le colonel bandako. Bazo mona place on crise guérison de message nous on ça ba. Pesa bango ke bola nefa ya docteur Kabe so boke kuna bokoza de. Merci bande ko balandi to komo botu kolanda bongo témoignage temple tout kolanda bongo témoignage ya papa oza na prostate tango sona papa va âge oyo yana ko tourner toujours ndenge ça pour retrouver guérison ya papa o ba prostate baza e bonne Kinshasa awa ba maladie ozina kata banjito ba papa ba mo na force na yo lo bakawana. Merci. Donc oyebi ke nasi na benga batumbala na mbala na benga bandeko ebele oyebi même na poto bandeko ba se retrouver qui vraiment partout eloko na koyebisa yo lelo eza moko limbisa na maloba ngonga na koyebisa yo tokopesa promotion ezali prévu ke topesa bango omoni ke moyen eza te. Hein? Toko aider bango pele sous na dit que si Dieu le veut na ni semaine prochaine donc on a préparatif là pour la bande ko nyonso na 7e mois voilà ils ont malade ni 7e mois toko sa promotion ata à peu près 40 personnes hein au fele kopé ba kopé sanga ile côté parce que naza na posa que bato ba se retrouver ba kopé sanga ile côté pour toko bande na 7e mois nde toko za na promotion wana. Parce que pour que toi et bisa bande koke bande ko belé bazaka tant bazaka cherté et cause à la traitement il y a offert à peu près 40 personnes ils ont na poto bande ko ya poto ils ont na poto pe les beaucoup se retrouver na promotion one. Ok, offert copé ba ko pesa 50 francs de konanga na maladie ni chose la cancer la prostate OK oui bi que temple examen pépette cause je me suis mona la mugi boy na donner ce message bongo ndeko na cause na posa ya bandeko wana ba ko se retrouver na yebi que même 40 personnes oui ils ont la cancer tout type de cancer
même à 10 personnes, va se retrouver, et ça appelle sous hernie discale, va se retrouver, et ça appelle sous la tuberculose au 16, est-ce que tout type de tumeur va se retrouver, et na diabétique, vraiment 10 ou bien 5, parce que pour montrer mon toit, on a pensé à vivre il y a Europe, il y a les États-Unis, l'Europe, l'Afrique du Sud, qui chasse ça. Mais n'importe quoi, tu as 40 personnes au fait. Il faudrait les canaux qui parce que pendant qu'on dénonce un message, pour se retrouver. C'est ça. Ok, tant que le message n'est pas ça bande ko nyonso, ba utu ko ndabiso siko to awa to vérifier si c'est vrai. Yo za rapena bureau na to moni yo. Message na soko pesa balandi nyonso balinga kolanda yo. Message ya soka ndeko Didier Quick eza moko pour la sensibilisation en tant que za ceinture soka. Soki sanga mikolo naza moto naza vraiment moto. Tout les moto ndeko. Naza na posa ya liboso bande konanga ba se retrouver. Tant ba yaka na pasi wana ngape na zaka bien te. Soka se retrouver ngape na koyoka bien. Mais soka yoki bien te ngape na ozala bien te ndeko. Message na ya soka yango wana mais bosa na makasi. Numéros affichés. Bande ya Autriche. Na yebi que papa o yazo représenter na Autriche. Si Dieu levé. Toko pesa pe toko afficher pe sous message nani toko afficher numéro na yepe sous na nani ya Autriche pour que bande so ba se retrouver na Autriche. Et puis bande Afrique du Sud na Johannesburg. Ndeko Jonas Zamba appelle ce makasi. Record dans la maison. Bonsoir makasi. Merci monde. Merci, c'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolo. Avant. Au tekali na set on yati toke. Loba ke bino boki mangati. Ok. Merci boki mitendo ko mais eza affrontement. Bonsoir makasi. Merci temple. Aux années les on a bureau na biso tikali na biso ah to ça investigation. Merci. OK, merci. Merci trésor Zolo. Merci ceinture nangaya pardon. OK. Merci bande ko balandia to komo wapi to komo na suka buti ko landa bongo de docteur Kabe tu vois qui na bureau to ko tala si c'est vrai docteur Kabe azaka na bureau na ine to kitaki awa to ko yebisa bande ko to balandi biso bongo ninga lobby ye ateka ka kisite atretaka o nyonso linga zo guérison na maladie ya batadi portiser aye awa mais to robo santé communiquer ya bande ko na biso ya to komo ya club to komo wapi o à Nord Kivu balancer lancement bakoluka isika balancer bongo lancement bandeko bazozwa mwa mike wazana mwa loka pesa bakoluka moyenne bakozwa bureau kuna na Nord Kivu bandeko ya club to komi wapi kuna na Nord Kivu kuna bandeko basengi basaka ba réunion libanda ndenge sa balingi kwa zosko isika bazwa siège ne balancer récolte de fonds pona bureau ya club to komi wapi na Goma kuna bandeko nyonso club to komi wapi balancer récolte de fonds pour na bureau ya club to komo wapi bandeko tout balinga vision ya honorable Lézer Tambo o toi a besoin ata makanisi na ye et comme na bureau na biso ya to komo wapi ana Kishasa akende boko ko bandeko wana bazabo na Goma bokuti na bosola bo banene boko kutana po makanisi na bile comme ana Kishasa telo bela pe yango lokola ndeto bela bandeko mususu tika te kimi ya Nzambe ezala maboti na bino ndeto kote moko malobi.